elamba na belvi alataki ekotikala nango kobongisa sila jamais nzambe exode tia pembeni wana pena tia foto ya mère ya elamba wana tielanga sila pembeni pardon edenga bato batala botala elamba oyo belvi yeyo botala sila oyo eske elamba oyo ekosimba sila bato wana mpe baorganisaki eloko wana bayeki bazoba te sila foke ekodefile na balmain sila foke ekodefile na Zara ou bien na H&M ou bien nini comme Gucci na Versace des places aussi la coque et ça par rapport ya chantage oyo bino kuna sata Babylona ba journaliste entre bino na bino bo sa sila ben va leader ba sa ke chantage te so ça chantage ko benga na yo pardon ou demain ozana ba compte à rendre na yo na batu mususu bali bakangiso olingo latisa belvi tofuli bino mu comprendre bosilisa na olikambo oyo comment sila koki kozwa décision ya kotia malika acha na tani ya mabedi bino boyebi te bosiliki bokomi kotonga sila si ya kufa kana théâtre kufa pena donc koma wana pe batikali baomona eki ngodi yebeta tuku pe mezate ibutu yoza mutu mo pena ozala pena na ibutu production ibutu yoza mutu yo robando yo telema ba sortie médiatique te et puis boya olobake ba ndenge eza wana bayebisaka nani demer akanga monoko mais demer so wana makambo oloba deja nga na loba ngo nalobake aya aloba nga ayebelaki yo boye te te tokotaka na wana na ozonga Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Et bienvenue sur notre chaîne, votre chaîne Haute Bascule. Abonnez-vous massivement à la chaîne Abino et Sarabino émission bio. Oezaka toujours wana pour nous la bino musa malé makito komakasi. Votre CPI est là. Darling Love, je suis là. Oh, batino son manka kibino. Oh, Darling Ozawa, puis ok, wapi, je suis là, je suis de retour. Lelo, vraiment, dans l'émission, vous avez droit de savoir. Nabaki, il faut tout solo là. Tout solo là, parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Tantôt, au monde, a sortie médiatique et bimaboué. Et puis, ça passe. En tout cas, avant na banda côté ngama bambote belé na manager d'Elix Papa Tigre Papa Abigail bambote na vraiment mbote belé na mama Madongo la patron na motema ya Fioti Ngoma mbote na ba mama nyonso ya famille Bota Ornella Mawanga moi si mbijito sango kande to yokanaki merci beaucoup na Exode Mikebi réalisateur Nabiso merci Nabino Nyonso Oyo Bolingara Biso Botal Rabachen Nabiso matière de famille Bota ainsi que Haute Bascule. Bon, lelo na émission vous avez droit de savoir car ande na mission na Oloba c'est CPI qui parle tout ça là nous analyse sur moi babiloko oyo ezoya o ezolobama tolali tolamuki tomoni kibutu bato mususu boya comment darling CPI bo répondre à bango tete ngande na zalaka boye je suis la voix de madame Belleville na lobaka yango manga je suis CPI mais je suis la voix de madame Belleville moi je défends que Belleville tango mutu moko boye ayena moi sottise babani sottise ya moi mikie exonabi bien moi ba sottise ya moi mikie
faut y recadrer. Parce qu'il y a des choses, moni moi nyama mukie so ekoto na liso so makase le liso mais moi ni moi chimukie le rôle à ibudu oya otalisa mokili oya olobakie madame Belleville kalate yozwi fuite a okangisa attaché de presse ex attaché de presse parce que moi je crains personne. Pour ce moment, des mères. Je n'ai pas incité des mères. Maintenant, ça la analyse. Et puis, non, c'est justifié. Ok? Koya kota la, a okangisa e po abimisa ba secret. Ibutu. Ah, et parti ka pekisa nga ko ba kota. Bada lo banga avec tendresse. Ibutu. Kota oyo kanga ponga mwana omiyoka. Na banda kote ya nombo matisa. Ibutu tangu yo zo akota lisabiso bo kitsanga na bandaku. Tempo evandi à l'aise. Tangu yo otalisa biso ke Belleville na ndenge yo yokeli ke Belleville a okangisa de mères. Des mères na ba dire na ye ou na ba sortie médiatique na ye nini oyo des mères ayaki nango ya spécial alobaki eloko te atournaki malobaki eloko te nde pena batournaka ozotourne pena oza corrompre na maloba na yo aloba eloko te. Ibutu soki bino bokanisa makambo oyo des mères ba sortie médiatique oyo des mères a salaka ou sortie médiatique ou bien rando na ye na Sarah ndenge ba salaka bino bokanisa ke soit Belleville. En tout cas, je suis désolée parce que aloba eloko moko te oyo eza pena ke tala eza makambo mosusu mutu aye pena bo asalelo sortie médiatique à l'époque nayaki nani ya mwasi so ayeli nga sortie médiatique asali ka abonaki etalisa attention boye 17. Est-ce que tangu de mère asalaki sortie médiatique Belleville akotaki hôpital tala ya de sortie médiatique ta de mère aloba eloko moko te ibu so bakokasa de mère aloba eloko moko te. Belleville akoki kovivre Belleville aza leader eloko bino bokomprenaka te. Madame Belleville soka kabwana muto moni leader amonaka avant batu o azana bango baya komona ou baya ko comprendre. Soki anzimaki ko écarter des mères ezaki par rapport à monaki a évitaki eloko moko boye koma. Pourquoi bokomisa Belleville yango aza na succès te si landa temboli théâtre à Congo mais bino mo boye otalisa biso ke Belleville aza mutu mabe aza hypocrite mais yo oye ofandeleli ye na plateau boye kotalisa ke makambo oyo de mère aloba abimisa donc cuisine interne abimisa ba secret de mère aloba eloko monte. Est-ce que de mère aya kotalisa biso ndenge bafinga Belleville azaka lesbienne soi-disant de mère atalisa biso yango te po wana kuta eza réputation mutu eza en jeu Belleville supporter ça Belleville surmonter sur ça. Qu'est-ce que de mère a dit oyo Belleville akokoka kosurmonter te na bainjure nyonso oyo Belleville azwaka tous les jours na baleza bakouk et puis bensiti nyonso Belleville azwaka tous les jours na bato théâtre oyo azotourne pa Belleville te malekaka na bureau ake rejoindre quelque chose. Donc Belleville ana tant okangisa de merde botika ko créer ba matière parce que tango bo créer ba matière bo otalisa biso ke Belleville linga kangisa de mère eza par rapport ya chantage oyo bino kuna sata Babylona ba journaliste entre bino na bino bo sa sila Belleville za leader basa ke chantage te so ça chantage ko benga na yo
O mekeka ko sa moi chantage na mukie. O bino bo sala sila. O mo ya soko meki na obimisa na oya. Soko meki botonga ka sila bo sala ka boye. Ou bien nenge bo sala ka sila chantage ya. Soki kaka mam sumukola ko tenga matoko bimisa ba audio. Beve a bongo te. Parce que so za na mutu oyo a maîtriser ko sambwa, c'est Madame Belleville. À sambwa na tout le façon. Et puis à faire face, toujours tête haute. Quoi que sambwa ça y est sur vie privée na ye, c'est pas facile. Hein? C'est pas de l'eau à boire. Parce que quand tu incites internet, tu incites mais matisse au peu tension. Mais si il y a belle vie koutou, et ça peut pas autant c'est que ah lesbienne, azaboye, azongi saraboye, mais moi c'est libala na ba belle famille, a simontango, a faire face pe na famille, na belle famille na ye en privé. Bon nini o demeure yo loba ya spécial. Oh yo kangisa ye. Et puis boya olobake ba ndenge za wana ba yebisaka nani demer akanga munoko mais demer so na makamba oloba déjà nga na loba ngo na loba ke aya aloba tant fort makambu oyo ya koloba eleka kaka oyo kazaka oyo ba isita belle vie ko kitisa oyo ba kitisa belle vie parce que na moni yango te. Il y a grave nyonso belle vie à surmonter ça. Oh, aza abala na butu, belle vie à supporter ngo. Abala na soki nini, belle vie à supporter ngo. Ibutu loko sabino eza soni, lelo si la baby si scénario, abeni mutu loko la malika, ake tourner na nini na film na ye. Oh Yesu. Vincent. Nga yebela ki oboye te. Te to kotaka na wana. Na ozonga. Eloko kutu ya koloba likambu ya soni. Bianca zanga tani ya mabedi ya jouara. Tomona ka ya ka moto na mafinga yuchuchu. So si la tienne na ba film par rapport à nini. Eba analyse obino fobo sala. Parce que ngai se pe inde na zabwe mukolo madame Belleville rocha mutu oyo peut-être azana réputation ya mabe ache journaliste parce que to tia na ka journaliste to tia ba artiste comédien te bongo te bien kazanga soki ga azui moko ya ba youtuber o azana réputation ya mabe madame Belleville ache na film to yo luba to c'est la madame Belleville analyse. Tokoya tant que ba journaliste. Ibutu na ebite ozalaka nani ozalaka ba mbako ozalaka défenseur ozalaka nani gole baba bongwa soki gole soki nani soko neba yambaka yo oza analyste donc parce que soki muto oyamba yo ezake ba yambio na plateau ezake mutu oyo akoma des experts mutu oyo awumeli déjà na monde ango bibutu na kotala yo boye analyse olingo sa na otala na modèle si la komisi sata babilona na moto makasi comment bino so bomoni biso totie filme bandeko ba famille libota boza na distraction te oke tala filme na biso soki botie biso totie filme bolukaka mwa ba problème si la na mamwe belé o fo bino bo arranger si la assisaka formation te pas madame Belleville parce que ata bon mati bo kiti on change pas l'histoire parce que toyebi que si la si ya kufa kana théâtre kufa pena donc comment wana ba tikali ba omona ekingodi ngodi yebeta tuku pe mezate Belleville ya réanimé ye yango moni na Belleville TV kuna soko kiti bagagi to chasila ya ko babola ya ko yita sauce manganese
Madame Belleville aye nango, aye na ye. Aye sa bi kata. Nicolas $500 top vision ke ko kanga o boeli kamni. 250 ngakuna matisi na bakise la kiena na double ile. Oza star. Bongote. Yaka YouTube eza jebo. Muta koki kozala na ye babengaka ye deja star artiste. Soki ka mutu wana aleki na ekole abela azwi succès. Fula bango mu comprena. Fula bango mu comprena. To fuli bino mu comprena za entre bino na bino. Kota la bobo. De quoi nous sommes joués, nous connaissons. Ambulance. Bareki na baona bagagat. Producteur a rouya. Yeah. Ando benge pe na bagagat. Est-ce que si bakata bango na TikTok basala bango tableau na bino basali yango challenge bino faut banga ka grandeur à belle vie. Formatrice, faut banga ka ye. École la belle production soro leki kuna te yango na otala e mo ba vertige ibutu eza par rapport ya école la belle est manqué, savoir faire à belle vie est manqué. Na ba bino na ba ya modé be va ya bongisi théâtre koto na bena rattraper ngoko awa ya modé na place mususu tango o loba. Si la tomboli théâtre, si la tomboli théâtre, si la ko multiplier kindumba na katia théâtre, parce que tu as déjà ba fi à théâtre ba ndumba ba fi légère. Si la soye à valoriser bango ba pêche ngo comme en français ba ça partout. Voilà côté voilà sur lobby, je suis d'accord avec vous messieurs. Monsieur Modero. Je suis d'accord avec vous. Sur le lobby que si la ya valorisé kindumba na théâtre, oui, ba fi théâtre ba ki na teinture bien te si la ya bi bon mais la geli, ba meli geli. Bijou la reine na zaki na théâtre bien te mais la geli, bijou la reine na télé lika kota ba makolo. Wana eza ba qualité oyo si la apesi na kata théâtre. Parce que kuna sata Babylone pour jouer, il faut mélanger l'île la macasse. Azo se rendre compte que ah baby ça ba vie ya bana batu. Jelil mutako melango eza mwaso sakati ko bota. Mutu na boti te, mais ba melise Jelil la te la. Bijou la reine eza ngo problème te, bijou la reine na bota n'est pas mu doira ça saka musala. Atinda maternité plusieurs fois. Et un problème te. Asa kuna ba valeur ajoutée dans ba TVA oya ajouté là côté bana bazaka y a problème. Mais ce que ba vie ba bombo wana nanu ba botite ataliki bana ngote mais ba a melisa bana batu biloko ba tela ba para batu ba mona bana na bango ba jouaka mais ba ebite que na sa ko jouer wana après tournage tokota ba koti baby fimo Bianca devia zanko omani tabla muchopi na Anaïs kasi za mambeleka na sata Babylone. Oh, mère yemoko yemo zena madilu madisho sko yemo sko atika comment former bana boloba parce que belle vie scénario na ye ezalaka mingi makambo ezoleka sur la société congolaise surtout mingi congolaise ya on a ke musika te nga na moni place wana ezala sata Babylone belle vie za muto saka na ite. Belle vie a valeur au photo garder. Belle vie a pierre précieuse na biso ba congolaise. Il faut tout garder. Pourquoi monter mamabi?
beaucoup mokitisa bevi bo comparer mutu lokola modéliste mutu lokola Karine Pala bo comparer na bevi. Pourquoi bo lukile Karine Pala makambo? Karine Pala a makasi na ciseau, bevi a makasi na écriture na ko jouer ba deux personnes différentes. Il faut pas qu'on mélange ba torchon na ba serviette. Leader ba eba ki ata ne vandeli. Et là, on va comprendre Ibutu Zonga. Et là, on va comprendre que ça la bino et ça par rapport ya botala ke Belvi ba bengi ya ke ko défilé na DRC fashion si la zate mais si la tarasa ke ya musuni parce que là on a ce petit bino bo bima na moi ba sortie médiatique na bino très sale ba sortie médiatique na bino et ça vraiment trop vulgaire. Et ça par rapport ya botali ke na défilé bo si ils ont dépend si là a ko défilé na nini ils ont dépendre parce que pendant luka combinaison on faut bon kaka na bevi musuni ya musuni pour elamba na bevi alataki ekotikala nango kobongisa sila jamais nzambe exode tia pembeni wana pe na tia photo ya mère ya elamba wana tielanga sila pembeni pardon edenga batu batala botala elamba oyo belvi yeyo botala sila oyo est-ce que elamba oyo kosimba sila bato wana pe baorganisaki eloko wana bayiki bazoba te sila fois ko défiler na Balmain sila fois ko défiler na Zara ou bien na H&M ou bien nini comme Gucci na Versace des places aussi là kokende parce que si là à ça la fierté congolaise te sora moni même na défilé ba koki même ko joyete parce que défilé on ezaki liputa ba représenter ba africain donc Afrique centrale mobimba est représentée. Bah si fait la tamaputa. Si là ne porte pas le nini. Ala tarali puta te sara fier ya basité. Babilo comme sous c'est ça hein. Tabolo ba. Bevia zaka na ba contraté. Bevia zaka boye ki omoni ba contrat na so yela bevi ba otala par rapport à ba valeur wa yo na société. Ero yo ba ko benga si la ko défilé entre ta bana kuna bana partout entre ta li bambino oh teka mwana o teka donc otali bondre eloka pe masko ba bimisi ngo mupepe eke konda pwani bongo mwana bato yaki na santa bien mwana comme maman ko onde matamo onde ba ke laisser poto la pati ka limisa côté eleka omoni babilo mususu ko bo evitaka. Madame Belvi tozonga ibutu Madame Belvi ana tonka ngisa demer te et puis demer ane le côté oya yedi sur Belvi kanga Belvi catch ah dabe demer abimisi secret morti soki kutu en passa queen de fader yeba Belvi kala depuis kokola na ye akoka koya na eloko mo boye teke ekanga Belvi kitisa Belvi boka demain ndo ya na yo kasi ko passe na memi bino world donc eloko ya kolobelela awa ke demain asali boison si boye demain soki pe ke yo muto pesi matière yango yo ema memba di pardon soki yo ne muto pesi matière lokola live ezobeta ba 32 vies au sein du système on paie sa matière y a tindika chakal comme ça ba ya kolobelo et matiso chaîne au moins ce qu'on a famille libota to ça elo campagne na mabelo et matiso chaîne et kitiso sous chaîne parce que to kutanaka to salaka relation to travaillaka soki po kabwani na mutu bo kabwana dans le bon. Demain, on a tal samson madame Belvi soit bengane ezala par rapport ya ba dire na ezali ki bien te madame Belvi doza très impoli ya sili ki ba ko benga impoli te. Pas muto comme ko benga oza très impoli réaction ezani.
yango na regreta muto ayambaka ina alendele ayebi na musique fait botike na mama musique parce que yaki soka yaki vrai journaliste question alinga tuna demeure yango wana babenga ki impoli qu'est-ce que tu avais fait pour que ben insulter impoli parce que za mutu no bozaka bien omoni baki trop sur oyo bato mosusu bayaka nango na bainternet sokoma omona ndire na mutu wana nga nde na otélécommande de c'est ça bela production eya motoki ya Belleville eza ya mutu te so yo olobela Belleville oza communicatrice ya Belleville tikala na po ya communicatrice so olingo obanda okota na vie privée ya Belleville obanda okota na vie artistique ya madame Belleville là tu auras affaire à Belinda Kandi. C'est ça le problème en fait. Oh bino oh bokoko comprendre te boya ko sala ba analyse bête. Oh boya ko sala ba analyse mo bo ezanga mutu ba sardine sa tête. Lelo ibutu tangu yo vandaka na plateau o critiquer Belleville. Belleville za collègue na yo. Tocha no pena na ndenge ya yoza mini artiste et comédien, Belleville artiste oh putain, actrice comédienne. Ibutu yoza mutu mo pena ozala pena na ibutu production. Ibutu yoza mutu yo robando yo telema va sortie médiatique. Parce que si la yemo ko zotala on mona place rôle ni na pesa ibutu te. Bina na sobokei depuis bokei pas sila wana tande bokiti si carrière sila bo balola sila poto tokanisaki ndeko bapangi ntango ayaki peme na sila akomema biso eloko asika oke kuta memi désordre pour tomoni malika ezali par rapport ani po asala esorti médiatique na mamba décor afingi bevi makasi yango boremercier bopesi ye nini. Oui, bah journaliste bah jouer na bango ba théâtre et tala et dépendre na capacité ya journaliste ni bagage intellectuel ya journaliste ni parce que de mbumbulu de mbulunganza de mbu le roi ba oyo wana tala kuto epesi na batu na bino moko pasi boka soni mu comprena ba fuli bino mu comprena to fuli bino ezui bino epesi bino na bino mo pasi. Bokabwani na deux parties qui aya demeure ne pèse pas. Sobino peut-être bon mon demeure asa spécial parce que soki demeure ne bino bo chawana bon mon spécial so ya na matière à Belleville par exemple ne bino bo kanisa beva linga kanise pour ba faire terrier na ba matière soka ya na matière à Belleville demeure le kanga CPI non lobate je ne crois pas demeure ça analyse en français ngana salango na langila amela pema aleka biankate te parce que so peut-être lobi que ya biso totombola minduki te il faut éviter. Tant que ça, il faut comprendre que l'équipe Nino Belleville a ça. Parce que je défends que Belleville. Donc, tant qu'on défendre Belleville si tu viens. Donc, nous qui sommes likolo, non, yo que le matin, non, tirons, non, nous avons bête à balle na sete. Donc, nous avons pena, et soyo, et yokana. Et puis, on a le bac et komaka. Demain, si on doit lui sa matière. Ou au pessi matière. En tout cas, éviter Belleville. Pardon. Ou demain, osana ba compte à rendre na yo na batum susu, baliba kangiso olingo latisa Belleville. Biso to kangiso te. Parce que so Belleville za poso kangisa. A kangisa bela ba journaliste en internet ça o ba yaka ko inciter pour rien.
organiser demain te demain aloba nini spécial même sous nazalaka ya kolala nazalaka na YouTube te ou bien ndeni parce que biso tozalaka so moni pena bo mutu mususu ya démarrer belle vie donc oki déjà ko so moni émission na buto comment on posa tongo etana nga fongola ba caméra ba 1h du matin siko marama demain et fongoli sanga caméra na 1h du matin te. Et puis pour des mères ya roloba et senga nga na sala émission nga CPI na pousser ya roloba ayi na courage roloba ta et puis eza émission na ngande luka problème j'assume ça parce que nga na linga te so muto zo ya oya na babiloko mo bo bando ko utiliser ba fa na belle vie famille bote za belle vie yo pe sala makasi za na ba fan na yo lelo nga peso na tiko lobela bezi na sala makasi ba darling chou ba CPI chou ba lobela ba tala nga kokoma ki trop sûreté tant bino boya loba bezi kutunde azana ba moto ebele o ya boma sur des mers. Donc, bon, non, c'est pas grave. Mais j'ai fait des mères, imaginez continuer à beba. Imaginez ça na TVT en privé, il y a des choses. Oh, c'est pas ça. Bon, l'inga to lo bango na TV. Comment bon comme ça bon quitte sa belle vie na niveau ya des mères. Belle vie à travailler pas des mères. Des mères à travailler n'est pas madame belle vie. Azala employé. Il y a madame belle vie. Employeur, hein? Employeur. Il y a Madame Bellevue. Madame Bellevue, elle est employeur. Vous comprenez? To fuli bino mu comprendre bo sili sana olikambo yo. Comment si la koki ko zwa décision ya ko tia malika acha na tanya mabedi bino boyebi te bo sili ki bo komi ko tonga. Barezi biki suki salikam mura kanyo kuna catch bo suki sakuna boza buzo bana bino soke yale boyena ngosiko bobite na potango belle vie wana beva muninga na bino te faut bo éviter ça. Yango wana bandeko balandi bo retenir madame Bevi azana mutu ya kokangisa te. Des mères ayeki koloba ba propos na ye o ye ki koloba et puis ezala ya gravité eloko asika ezala te et puis ba propos na ezala clarté. Est-ce que depuis des mères akenda bevia kokaso komate pour mona ke okoki oya okoko kende na o moi sikuta okabwana mobali au refaire vie boka mutu oyo ye afutaka mbongo saelanga musala sko so akabwani na ye nana na perte bosisa makambo. Vincent Tania Mabedi na kumane nani na Malika ba jouer yaka sortie médiatique yaka ko expliquer biso ba jouer na qualité nini mito muta koma kuna na sata babylonese Vincent na kata nanga na sukisi ya exo yaka ko expliquer biso bango ba jouer rôle wana na qualité nini na suki wana. Merci beaucoup, merci na bino sobozaki ebele ya kolandanga na auto bascule donc biso awa to basculaka mais to ko yarate et puis to pesaka vérité forme yango mona to lobaka entre tension et réflexion la vérité prend forme yango na yaki opesa yango pe na sengi ekomelanga bokotanga na ndako ya Vincent batu wana mibale ba jouer na qualité nini po ba fini makasi ou bien nini. Merci beaucoup na ba base na biso nyonso ya partout dans le monde. Merci beaucoup à manager de l'X Papa Tigre depuis Cornebif et le Barabiaka donc depuis Texas Papa na Abigail
Un grand merci à Pretacolor, moi c'est Mondele, ma grande sœur chérie. Pourquoi pas ma tata chérie, Nana Poi, depuis Afrique du Sud, Bambote Nayo. Beauté à ma copine privée et personnelle, Christy Lukanga, je t'aime bien. Merci beaucoup na Exode Mikebi derrière la caméra. Tout mon ami na émission Oyo Ekoya bo supporter nga.